tolongisa yo solo yo bongi na lokumu toyembela yo obongi na nkembo olongi solo olongi mokili olongi ye mokili olongi solo olongi mokili olongi ye mokili. Mbote bandeko balandi tokutani na moko ya émission na biso bona savoir obo mesani kolanda na chaîne na biso ya Ratelki tina ya émission oyo ezali nini ezali émission oyo esalisaka biso toyeba ba thème pe ba geste oyo tosalelaka na église na biso na bomesano biso nyonso tosalelaka yango mais okolandela toyebaka vraiment ba signification te toyebaka vraiment te pona nini esengeli na biso kosala yango to tosalaka yango pona nini émission bona savoir yango ezalaka pona koexplike babiloko wana nyonso to na mukolo ya lelo tobongisai ba point mibale pona kolobela bino point ya liboso ezali esengeli na yo mondimi kimbangiste kozala na position nini ntango olingi kobondela point ya mibale ezali na bomesano yambo tobondela tobetaka ngonga tobetaka na matinal tobetaka pe dimanche kasi pona mukolo ya lelo tozwi na biso dimanche po ngonga ya liboso ebetaka na 8h ngonga ya mibale ebetaka na 9h siko posa na biso toza na besoin toyeba plutôt ya liboso ngonga ya liboso ebetaka na 8h ebetaka combien de coups et puis ngonga ya mibale ebetaka combien de coups posa na biso ezali toyeba yango wana sans plus tarder tofandaki kimia te totambusaki micro baladeur na biso nde tomesani kotambusa na bomesano tolanda micro baladeur. Mbote mama mbote nabi okoko se présenter toyeba soki ozali nani ngai kombo na nga mama Nteke Bakuba Bernadette nazali mama Selo na église na biso Kimbaliste. Position nini esengeli na mondimi kozala soki alingi abondela biso na Kimbangisi toza na baposition balakisi biso esengeli na biso kozala liboso ya tata nzambe soki olingi obondela baposition ezali misato mpona kobondela position ya liboso oyo tokoki kobondelaka ezali position ya kofukama ofukami ozwi maboko okangi boye to okangi boye ya mibale soki oza na pasi to na makolo na ndenge tozalaka mpe na babeko wana priere ewumelaka moto akoki kosiporte te kofukama tolalaka tozalaka kushe na libumu tolala makalikali te tolalaka na libumu ou bien kolala wana soki okoka te okozala ya kovanda osemboli makolo. Biso bakimbangiste na ngombe ya papa Simon Kimba okianga ni molimo santu nzambe ya bomoi biso tobondelaka na position ya kofukama tozalaka ya kofukama mamba tozali position oyo tomikitsaka liboso ya tata nzambe po tozali bato ya masumu tozali position tomikitsaka liboso na ye po yazali likolo biso tozali bato tomikitsaka epai na ye na position ya kofukama eza na baseremoni na biso nyonso tobondelaka kaka ya kofukama po tomikitsa liboso ya nzambe ya bomoi. Natina kobondela tofukamaka. Pourquoi? Parce que nzambe oyo akeli mokili asali mokili oyo esengeli komikitisa. Komikitisa wana esengeli tofukama. Tango fukami nde obandi kosenga omikitisi nanu na sens que kosenga bolimbisi epa ya nkolo na ndenge ya bateli yo. Peut-être otalaki mutu na miso ya mabe, peut-être oyokaki na ndenge moko ya mabe, peut-être maboko pe elakisaki mutu musapi mutu wana sepelaki te esengeli komikitisa. Donc en bref natina position ya mabondeli esengeli ofukama. À part position wana église Kimbangisi c'était biso position mosusu te po toza na besoin bato ba comprendre que tokoki kobondelela boy tokoki kobondelela boy tokoki kobondelela boy toza bato mosusu batiaka maboyi kolo bato mosusu batiaka boye bato mosusu voilà bongo biso na église Kimbangisi te. Église Kimbangisi neti soki ofukami okozwa maboko na yo olingi boye vraie position de yango wana.
normalement mondimi kimbangisa so ngo bondela fo kufukama ofukami otie elongi na se alors obandi kobondela ngala yebi ndenge wana position ya bien de yango wana kufukama liboso komikitisa liboso ya nzambe fo kufukama otie elongi na se. Position mosusu ezali te. En tout cas position mosusu ezali te. Ya position so nde yango wana ngana yebi yango wana ya kufukama. Bon, position mondimi avant kobondela esengeli na ye premièrement kozana concentré pour les bondeleza conversation entre motuna tata nzambe kasi akozala na position moko oyo ezeko correspondre na attitude na ye ya malamu. À part position wana na église kimbangiste bateye biso ba position mosusu te sengeli. Bon biso tofukamaka tozala ya kofukama mpona kobondela tozala ya kofukama. À part kofukama tokozala na ba position mosusu te balakisi biso. Bon à part kofukama peut-être so ndimasa ya kovanda akoki kobese mutu donc maboko na ye fo ezala jointe boye ndenge na tie nde yango wana baposition oyo akoki kosola na tata nzambe. Position mondimi normalement parce soki na ye fona mikitisa na tie mabolongo na nga na se kangi maboko na ngai na bondeli na sengi oyo nyonso naza nango posa soki mpe naza neti na pasi nakoki kofukama te soki mwa place eza monene nakoki kolala na tie tolo na nga na se nasengi oyo nga naza nango baposition nga nayebi kaka yango wana. Position oyo église kibangisi elakisa biso ezalaka mpo naza na teni mwana fukami eza te ezalaka soki tofukami totiaka maboko boye toincline mutu nde position oyo mondimi abondelaka yango wana oyo balakisa biso fa meme na malongi yango nde balakisa biso. Biso bandimi ya basi moki mbangu position biso ya kobondela totiaka maboko likolo te tofukamaka ozwi maboko na yo okoki kokanga yango okoki kotia yango boye omikitisi otali place nkamba otali direction ya nkamba nde obandi kobondela. Biso totiaka maboko likolo te topanza maboko te na ndenge ya botosi nyonso tu. Position ya kobondela ya kozala na lingomba ya kobondela bayesu ezala kaka ya kofukama ya liboso soki toza na programme mabonde tozala mabondeli soki okokoka kofukama ata molai te tozalaka ya kolala olali otie libumu na se wana otie motubu wana oza ya kobondela. Merci mama totuni kombo te kombo na kombo na ngai mama Judith Matondo. Mama Judith Matondo vraiment topesi yo merci totondi botondi. Merci mama merci biso nyonso tolandi ndenge nini bandeko na biso ya micro baladeur bauti ko répondre biso ba ebonso o totaki bango micro toyoki ndenge nini ba répondre biso mais est-ce que ezali bongo bandeko wana baza na raison to baza na raison te na bomesano totikaka bongo te biso nyonso toyebi ke toza na biki rouge yaza encre correcteur yazalaka wana pona kolonga pona kobongisa nyonso oyo elobami kasi elongo bani te nyonso elobami kasi ezali bongo te yaza wana pona kopesa biso ba précision tolanda biki rouge na biso ye azali nani ye azali papa évangéliste ya paroisse na biso ya Njili kombo na ye papa Dudien Kambo ye nde mutabongisamaki pona ko bongisela biso lelo nyonso oyo elobami kasi elongo bami te pe nyonso oyo toyebaka kasi toyebelaka yango malamu te ye nde mutabongisami lelo pona ko répondre biso vraiment ndenge yango esengeli tolanda papa Didier Kambo. Na lingomba ya tata Simon Kimbangu position ya mabondeli oyo ezali rekoni ezaka misatu ya liboso ezalaka ya kofukama ya mibale ya kotelema oyo ya misato ya kolala libumu na se netokendaka swati na babeko na retraite tango ofukami omoni ke
pasi ozokoka te mosusu po oyoka ngapa genou pasi na kofukama te nde balala ya kolala otie libumu na se nde position oyo yebani yango wana donc kofukama kotelema na kolala libumu na se bongo position maboko kozala ndeni oyo ya kofukama okotya position maboko okotya boye soit okotya boye ofukama sobondela na yo bamosusu mpe batyaka boye mais position ya mabondeli ya kofukama otie maboko na motema niso kobondela oyo ya kolala ntango olali otie boye otie libumu na se wana oza kobondela ya kotelema susu ndenge moko surtout que oza na par exemple bapesi micro liboko moko awa liboko nde oza kobondela yo mondimi okokotombola maboko te te kotombola maboko wana ezali ya biso te kotombola maboko ndenge tomona bamoso azobonda zi maboko atomboli boye na lingomba tata Simoki Mbangu biso tobondelaka ndenge wana te parce que tomonaka ntango akomi yo moto apambolaka akomi atombolaka maboko te mais atombolaka boye te atombolaka boye e moto asalaka eloko wana mingi ye moko tata mokonzi abule ou bien moto bapesi ndingisa ya kopambola communion nde moto asalaka ndenge wana mais tosalaka boye te tosalaka ndi boye papa nde asalaka ndi boye yango wana nde topesi merci na papa Didier Nkambu papa évangéliste ya njili ndenge auti na korépondre na mituna na biso na kolika te biso nyonso tozwi quelque chose ndenge auti koloba na biso tolandi vraiment na bokebi esenge na biso kozala na position nini yo mwana ya papa Simoki Mbangu to yo mondimi kimbanguiste tango ozali kobondela sans plus tarder tokoti na deuxième point na biso oyo ezali ngonga na biso ebetaka na 8h et puis ebetaka na 9h kasi ebetaka combien de coups avant combien de coups après baku yango ezali nini tant tozoloba baku ezali oyo ebetaka boum 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 donc yango wana nde tobengi baku na ngonga ya liboso ebetaka combien ya mibale ebetaka combien tokotambusa micro baladere na biso ndenge tosalaka kaka toyoka bandimi bayebeli yango ndenge nini mbote mama journaliste okoki kose présenter toyeba soki ozali nani na lingomba ya papa Simoki Mbangu. Merci mama ngai nazali chef ten oyo azali kokamba service ya protocole awa na njili. Merci mama motuna na biso ezali boye oyo ezali mission bon na savoir dans malamu na koyeba mutuna na biso ya liboso ezali boye na lingomba na biso yambo ya kobanda libondeli mingi ba dimanche ngonga ebetaka mbala mibale ya liboso ebetaka na 8h et puis ya mibale ebetaka na 9h tolingi toyeba ya liboso ebetaka combien de coups et puis ya mibale ebetaka combien de coups ya liboso ebetaka 3 fois ya mibale tobetaka ngo 9 fois ngonga nga nayebi ebeta 9 fois oyo mosusu ane nayebi te me nakangaka 9 fois bon tobandaka mabonde na biso dimanche mokolo ya yenga ngonga liboso ebetaka na 8h30 ngonga mibale ebeti na 9h juste ngonga liboso tobetaka ngo 45 fois 45 coups deuxième fois na 9h juste tobetaka ngo 15 fois coup ebetaka 45 deuxième coup ebetaka 25 ya liboso ebetaka 45 fois 45 coups ya mibale 15 coups na bomesano yambo église na biso ebanda ngonga ebetaka 2 fois ya liboso ebandaka na 8h30 surtout ba dimanche ya mibale ebetaka na 9h yango wana te vraiment eza mutuna na biso mais mutuna na biso eza baku wana ebetaka combien de fois ya liboso ebetaka combien de fois ya mibale ebetaka combien de fois baku wana ebetaka 3 fois ngo bongo yamba ya mibale ebetaka combien yamba ya mibale pe ebetaka 3 fois
Premier coup, tout plutôt, Betaka 45, deuxième tour 9. Merci beaucoup, papa. Osepeli. Betaka 3 fois oya liboso, ya mibale, ebetaka 6 fois. Donc 3 fois, betaka ngo pam pam. Donc 3 fois, mais na 3 coups. Donc quoi 9 fois. 3 coups na babeta donc coup moko c'est maloko à 3. Ngon na coup moko. Donc maloko à 9 fois. C'est bon ngai. Ya liboso ebetaka à 5 fois. Ebeti ya liboso on la yebi. Ya wana 5 fois. Bon ya mibale. Ya mibale na yebi ke kobeta bwekinda ya 6 fois. Ndenge tosambelaka dimanche avant libonde na biso ebanda tobetaka ngonga mbala mibale mosusu ebetaka na 8h mosusu ebetaka na 9h mais bangonga wana toza na façon tobezelaka yango ya liboso ezalaka na premier de coup et puis deuxième eza mpe na combien de coup po biso tosolaka na ndenge na biso bakimbangiste okoki koéclaircir biso soki coup ya liboso ezalaka combien et puis ya mibale ezalaka combien. Merci. Bon, on a corrigé. Bon, on a corrigé tout le 8h, mais 8h30. Premier ngonga à la 8h30. Et le premier coup, ils ont 9 coups fois 5. Et c'est le coup à 45 coups. On a la 8h30, première ngonga. Deuxième ngonga, et à 3 fois 5. Et c'est le coup à 15. Merci biso nyonso tolandi ndenge nini bandeko na biso ya micro balader bauti ko répondre ndenge nini balobi na biso toyoki mais est-ce que eza bongo to eza bongo te biso boyebi na bomesano totikaka bongo te encre correcteur azali ye azali nani papa Didier Nkambo ye nde abongisami pona ko effacer nyonso oyoyo elobami kasi eza bongo te yaza wana pona kolongola salite yaza pona kotia na propre ngonga liboso ebetaka na 8h30 ezalaka na 9 coups fois 5. Cela veut dire que coup moko obeta ngo 5 fois limbolango kumoko ngon mbala moko ngon mbala mibale ti ekokoka 9 fois.
Allez, 9 wana multiplié par 5 c'est le 45 coups. Wana pona ngonga liboso na 8h30. Tangu 9h juste beti ni ngonga mibale. Wana c'est la 3 fois 5. C'est le 15, du 3 fois 5, c'est quoi la 15. 15 plus 45, nous c'est la 60. Ndi yangwana. Mais ngongana pe lobaka liloba. Liloba nini? Ngonga wana papa yango ekamusaka sata na 1921. Tango papa Simon Kimbangu ayebisi mama Mwilo abeta ngonga na le 6 avril alakiseke ninga kubetela ndi akena kubeta ngonga wana elingolo bali ni ngo 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 si mo Kimbangu si mo Kimbangu. Alors sata natanga yoka kingonga wana bikoma me ngonga huyu natika ulikolo ekiti suswawa nani wana. Et si vous comprenez que tata wana kitengana likolo ye wana ayala ninga lisusu di signification ngongana ibeta ka yango wana di ngongana biso ezali différent na bangonga ya biyamba mususu ata uza wapi soke bet fo ibakake oyo wana eza ya biso de différence nango yango wana. Merci papa. Pesa biso liloba na suka. Liloba na ngai ya suka ndenge toti koloba pandimi ni ya batata Simon Kimbangu ifoto yeba kabeloko yo nyonso. Pamba te bapa eba ko ya mingi baza curieux hein. Awe ko tuna mitoka ngonga na bine beta ka wana beta combien de fois. Pona nini bongo? Combien de coups? Ifoto yeba ka yango. Même na mabonde likaka. Poto mona ka bamuso so bondela la bamuso bone mais oya biso eza na position nango na ndenge na yango. Donc biloko na nyonso bandimi il faut to yeba to mona ozomona ka biloko mikeme na bapaya ko bayaka baso la ka curieux batuna ka mituna wana. Alors soko yebite ezali soni. Il faut to yeba ka yango. Merci na papa Didier Nkambuye azali papa évangéliste Yanjil nde tozoloba yende abongisa maki na mukolo ya lelo pona ko corriger ye azali biki rouge azali ana pona kolongola nyonso elobami kasi elongo banité tolandi vraiment na bokebi na kolika te to komi pona bomesano na lobaka to komaka po mukolo koleka na examen okoyeba te okoka kozwa 0 te. Kasi to souligner eloko moko boye oyo biso pe to remarquer to ebite soki bino pe bo remarquera yango na kolanda na nzembo ya chef spirituel honneur na yewana koyoka ndenge faki abetaka soko landeli nzembo wana o to bengi na titre ya lutale bandeleto nzembo wana ekokani na rythme ya ngonga na biso pamba te grosse caisse nango ebetaka ndung 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 ndung. Donc biso nyonso tolandi kokangisa yango kotalisa yango ezokokana na rythme ya ngonga na biso ndenge betaka ndung 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 ndung. Donc biso to kanisaki to lobi eske papa nde apesa bango ezalaki inspiration eza na signification po coïncidence wana
tomeki kotambusa makanisi toyeba eza ndenge nini. Mais lokola o eza émission bon à savoir biso tozui réponse te tozui pe et annoté totalisi bino juste par rapport ya par rapport mais tokotika pe bongote tokosala makasi tokokoma tina faki pona koluka koyeba ndenge nini baponaki kaka nzembo wana et puis nzembo yango coïncidence ya grosse caisse na yango ezali ndenge moko na ngonga na biso ndenge ebetaka. Pona mokolo ya lelo émission na biso esuki awa biso nyonso tolandi ndenge nini bandeko oyo ba répondre biso na micro balader. Tolandi pe Bic Rouge na biso papa Didier Nkambu papa évangéliste biso ya Njili. Ndenge nini ya asili ko répondre na ba question nyonso biso toti ko poser na tina ya 2 points o tolobeli mokolo ya lelo. Kobanza te biso nyonso na bandaku tozui quelque chose po na bomesano na lobara tozalaka na bomesano ya kokomaka tangu Bic Rouge na biso azoloba tokomaka po eza important. Soki outi na ente okoka kokoma na dizite mukolo bakotia yo kamba okoyeba te donc esengeli na biso koyekolaka kokomaka tangu Bic Rouge na biso aza ko répondre soki bolandaki biso malamu na sima ya caméra ezaki papa Kikifwene Jean oyo aza réalisateur nanga coach yende mutu azaki kuna na sima topesi mbote na balandi nyonso ya émission bon à savoir au balandara biso pamba te ezali émission ya fin de l'année toko bosa na kopesa ba fan na biso te topesi papa Darek Ituba topesi Christian Luzizila Ratel Kimobimba topesi Faon topesi pe baleki ebele mingi mama Juju Malungidi topesi bango nyonso ba Mardino en tout cas tobosani bino te tika tata Nzambe asalisa biso mobu ya sika o tozobanda tobanda yango na kimia pe mapamboli succès à la makasi apesa biso lisusu sagesse pe bwanya ya kosalela ye koleka na kombo ya tata mwana pe molimo musantu amen. Tokumisa yo solo yo bongi na lokumu toyembela yo obongi na nkembo olongi solo olongi mokili olongi ye mokili olongi solo olongi mokili olongi ye